Moi si yo akende kozwisa mwana traitement akei nayebi te soki bainternaki ye nayebi te soki ezalaki problème nini traitement esili bapesi ye facture toyebi ndenge ezalaka. Malheureusement ndeko mwasi ayebaki ta kobandela wapi akosukisela wapi, atali likolo atali se atali gauche atali droite, mama te papa te ndeko te akoki kosunga ye, décision to mpe prise asuka conclusion oyo azwaki ezalaki ya ndeko na biso ya mwasi oyo adeside azwa mwana akotisa ye na kati ya saki ya main s'il vous plaît. Bandeko na ngai eske eza mwana kufa ata utu nouveau né yango eza facile te, mais mwana oyo akabambi boye bebe wana azomona na si akoli déjà akubi déjà nayebi te aza na combien de mois, mais vous pouvez voir l'enfant. Mbote balandi émission Cri du pauvre, émission ya babola, émission to lelaka to présenter to pe to lakisa bino pasi ya ya baninga to pe ya batu mususu na sena moi oyo, enfin que vraiment bomeka ko assister to pe ko sunga ata na muke tambola na mokili omona makambo kisasa makambo Kongo makambo bandeko. Botala ndeko mwasi oyo akendaki na mwana na hôpital, mbongo ya kofuta facture ya hôpital eza te bandeko. Botala une très jolie fille mwana kitoko, mama na ye pe mwasi kitoko, une jeune fille, mais malheureusement botala vie ndenge komisaka mutu, ba circonstance vie ndenge changera batu. Oka penda mutu azala ne muyibi te, mutu azala ne motema mabe te, mutu azala ne mabe te, mais réalité ebongoli ye. Bandeko ba image esali pasi na motema. Ndeko mwasi yo akende kozwisa mwana traitement akei nayebi te soki bainternaki ye nayebi te soki ezalaki problème nini traitement esili bapesi ye facture toyebi ndenge ezalaka. Malheureusement ndeko mwasi ayebaki ta kobandela wapi akosukisela wapi, aza na moto te oyo balanga nzembo bayemba balobi nani ayambela ngai oleli olela yo na nani, atali likolo atali se atali gauche atali droite, mama te papa te ndeko te akoki kosunga ye, décision to mpe prise asuka conclusion oyo azwaki ezalaki ya kokima na mwana ekokima ngo na forme nini, parce que toyebi bahôpital oyo ezala toujours na basurveillance akoleka na réception et non seulement ça. Voyez un peu déjà so ofuti te misu ya ya batu wana yo ozalaka likolo na yo. Ndeko na biso ya mwasi oyo adeside azwa mwana akotisa ye na kati ya saki ya main s'il vous plaît. Bandeko na ngai c'est très dangereux, quel risque. Et puis bébé ango bandeko ezala ta bébé ya peut-être ya nouveau né te ata kutu nouveau né okoti mwana saki okangi tirette aopema nde nini, mais risque eza mwana kufa ata utu nouveau né yango eza facile te, mais mwana oyo akabambi boye bebe wana azomona na si akoli déjà akubi déjà nayebi te aza na combien de mois, mais vous pouvez voir l'enfant, mais vous pouvez constater. Bandeko ndeko mwasi akotisi mwana na saki akima na hôpital. Pourquoi? Parce que mbongo akofuta eza te, esali pasi na motema, esali mawa nayebi te bandeko nanga bino bolandaka biso. En tout cas ça fait très mal des fois maya miso etambola ngai. Comment les gens peuvent être si insensibles et puis na bambongo ngo combien o mutu nyonso amona na ane nango. Bandeko tozoya butu mo itongo poko kolelela bino bandeko tolongola batu na pasi ata batu nyonso te, mais lelo oyo soki eza na mutu moko azwa $10 na yo na récolte moko songo le permettre ye abanda vie po azwaka ne fiske lipa ya kolia nzamba lola obosano te. Bible ezoloba celui qui donne aux pauvres prête à Dieu, prête à l'éternel. Ndeko mwasi o malheureusement toza na ba détail trop te, information te, numéro na ye te, kongo koma pe mambo ebele.
en tout cas na compte à fondation tolinga toluka ye ata toluka ye toluka tomeka koede ye ne fiske azwa ata mwa fond ya kotekela ata ndunda ata mapa na coin mpo soki maladi azanga ata 10 000 francs kofuta te bandeko na ngai oyo nini quel risque soki mwana akufaki boyoka nde bazoloba na ye boyoka nde baogangela ye me foti na ye te bato yango okende kosenga bato nini na mokili basungaka bato na mokili basungaka bato oyo nalanda fille moko ya balabala alobi so okesenga mbongo ya ofele ezalaka te oka 1000 francs ka ozosenga ndeko mobali po akabela osomba ata lipa mais aluka alala yo excusez-moi mais c'est ça au fait c'est ça la réalité c'est ça la vérité ouais donc chose ate un moment il faut dire des choses telles qu'elles sont pour na kolakisa bato combien makambo wana eza grave voyez ka mpona 1000 francs pamba oyo mbongo ya mai na lipa fo mobali aluka bima na yo amatela yo liboso ezosala pasi ntango bango bazoblame bazoloba ndeke non fala kosenga fala koloba bozongisa osala boye deja bino mona bahopito wana bato bakufaka likolo ya dipirone aye na fièvre 40 avant bosimba ye ifo mbongo dipirone ekutaka combien bandeko tonga kaka mpo bobeta mutu mpo moto ekita eza soki $1 soki $2 mais boyoka mpenza moto asali crise ya fièvre mpo azali na mbongo ya dipirone te moto akufi na Congo siko boloba na ye fala senga azongisa bo asala bo en fait les gens sont toujours comme ça so likambo ekoyi to ekomi nde omoni bato babandi koloba bilobaloba moto soki akufi nde babandi bamawe et pourtant ntango akosunga eza ntango moto wana bomoi nde bolakisa moto bolingo yango bomoni bandeko tozoya awa mpona kosenga na bino bato ya mitema malamu bosunga vision oyo toza nango bosunga fondation oyo toza na bapartenaire te toza na ebele te ya moke mpenza ya moke makasi nzambe azomeka kopesa biso c'est pratiquement impossible po nourrir ata une dizaine ya bana voyez mais tozobunda tozosala quand même baeffort po tolekana kosunga bana oyo tozotala comment est-ce que le Seigneur va nous orienter pour afungolela biso baporte tokutana ata je sais pas ata na bacharité oyo edaka bato parce que jusque là tosali nano eloko te soki mpe bato balandaka biso bokozala mieux placé boyebi makambo comment ça fonctionne pour nous aider parce qu'on a des images tosala mosala moke te tosala mosala monene tokendaka na bahopito kobimisa basi na bahôpital oyo bakangaki tofuteli bango mbongo na cadre ya fondation na biso na compte ya fondation na biso Fomad tobimisi basi oyo bakangaki je crois tokozongisela bino baimage ya bandeko basi oyo misusu babeta mbala liboso na mona bandeko mwana asali 3 ans na hôpital ayebi libanda te po anini mbongo afuta ezalaka te akoleli wana nayebi te je sais pas ya mosala moke te oyo tozosala bandeko bosunga vision oyo nzambe akopambola bino bosunga vision oyo nzambe akopambola bino vraiment bosunga biso ngai kutu te mais ba innocent oyo surtout bana ils sont tellement vulnérables baorphelin badélaissé barejeté bamalheureux oyo bandeko bosunga toza na monta fixe te so omoni opesa ebele yo so opoza na ebele te yo mais oyo eza important eza kopesa na motema malamu na motema mobimba nzambe akozanga te kopambola toza na opération ya Déborah oyo tozolobela depuis un certain temps jusque là tosengaki $10 à chacun pour 1000 personnes bandeko ya ebele te baémission na biso elandamaka surtout na bafacebook oyoka pende osala émission boye na espace à 24 heures émission atteindre 2000 vies vraiment les amis $10 à pamba ka tokosenga $10 so omoni kopesa ebele gloire à Dieu naza na je crois 3 personnes oyo bapesinga bambongo na bango nzamba pambola bango so omoni kopesa $10 gloire à Dieu so omoni mpe kopesa plus gloire à Dieu Déborah bandeko c'est cette jolie bébé mwana oyo ya mwasi babwaka mwana oka po aza aveugle
boira mwana au rapport à aveugle et vraiment ça là y passé et opération ezo senga fois bima na kin barosa ngote fois ke Maroc et ezo senga $10,000 na ba frais nyonso ba billet marmoni nyonso $10,000 et on te lança qui appelle bo pesa biso juste $10. Tu as besoin 1000 personnes. So monique au futa nyonso gloire à Dieu. So po moni au pesa biso au-delà de $10 gloire à Dieu. Mais to kangisa mbongo. Mbongo to ana ngoza même pas $50. Na bandeko basi ba pesi. To ko kisa 10,000 muko nini pour opération ya mwana o. Ndeko na ngai. Nzamba simba yo. Et ça la pasi oka penda bo sa l'émission boye muto akota ki metango ayoki ka ba olobela mamba mbongo a zappé alongwe parce que ba mambo netali te. Bible zoloba. Délivre ceux qui l'entraînent à la mort. Ceux qu'on veut égorger, sauve-les. Si tu dis tu ne sais pas, celui qui sonde les cœurs ne voit pas, ne te voit pas. Elinge loba nini, kangola batu oyo bazana pasi. Batu oyo bako kene na kufa. Soro lobi ke wana ngote. Soro lobi ke okoko sala ngote pendant que tu as la possibilité de le faire. Celui qui sonde le cœur, c'est Dieu. Celui qui voit le cœur, c'est Dieu. A omona et a récompenser na oyozo sala. Nzambe babomba makete. Yana bato bele bakuta na mabako ola na bémission o. Ndenge yozo yoka. Eza hasardé. Si tu as la possibilité de faire quelque chose, fais-le. Pour l'amour du ciel. Nzamba wabosa note. Mais so moni ke etalinga te, yeba ke nzambe amona yo. Bandeko, na loba ango ba prière nyonso to salaka. Tope ba problème nyonso to zala nango, ezo a solution na ba prière to salaka te. Il y a de ces problèmes là. Prière résoudre te. Mais ba acte yo opposé. Nde muto ekino lobisa lola pona likambo na yo. Ba exemple za tellement belé na Bible. Bato lokola ba Dorcas tabita ba c'est quoi likola osa bolamu. Bato lokola ba Corneille famille mobimbe ezwa grâce à koyeba nzambe likola bolamu. Ézéchias bapesa ke babakisa 15 ans de vivre fala kufa. C'était dans la volonté parfaite de Dieu. Ezaki te okoko na bango ndoki to nini liwamo ezana maboko bato te. C'était Dieu qui a décidé Ézéchias a kufa. Mais Ézéchias atala lobite vie ngana apso kufa sikote. Nana mwana te. Non seulement ça, ngana enjoy life te. Abi kanisa bolamu ngana sala. C'était ça ndelo kobikisa Ézéchias, c'est ça qui prière te ne bat bakanisaka. Tchanzambe contre mur, bondela, eza bien. Prière et salaka. Mais ezaki yango te mte bikisa Ézéchias, c'est ça bolamu Ézéchias a sala mte bikisa ye, bato bele ba ye barate. Par exemple ba prière a betara Ézéchias a fait tellement de le bien. A sala tellement malamu. Tant nzamba tali na livre souvenir. Abisi Esaïe zonga kene oloba na e na bakise les 15 ans. Vous voyez un peu. En fait, c'est ça. Roi Nebuchadnezzar na Daniel 2. A mon vision est troublée. Ba bengi Daniel ero limbola. Daniel a ebisi nzambe a décidé à terme na bokonzi na yo. Kanda nzambe aliko na yo. Mais soko lingo bika parmi biloko il faut ça là en dépit il y a repentance il y a tout ça pardon alobi na ye zwa bozwi na yo kabola na babola les amis et apezaka kanda nzambe bozana ngo idete Bible zoloba muto afungola matoi pona koyoka ba cri ya ba pauvre na psaume 42 mukolo ye pa ko ganga nzambe oyoka ye yoka nga matoi tant to sala ba émission o préfère ko zapper o ketala ba biloko o ko sepelisa miso parce que kuna ba osenga mbongo mais yeba ke mukolo gange ozala peut-être tu peux avoir tout mbongo na yo et obiki sote na tango apasi. Il y a de ces problèmes là, il y a de ces réalités là où ils ont la solution na mbongo te. Mais il faut nzambe na likolo nda décider. Yo o zapaka bien.
Yo finga kotongaka salara yango bien. Pourquoi? Parce que baosenga mbongo. Po basunga bato apasi. Mais nzambe na likolo amonaka. Amonaka yo amonaka yo. Bandeko bolamu epola te. So eza na mabelo erataka te. Eza kosala bolamu. To investisaka na bandenge moko boye. Oka po perdre no pe mbongo mais bolamu tu ne perdras jamais. Tu ne perdras jamais. Attends après 10 ans ebotaka. Nous autres là, tomona loboko nzambe, bolingo nzambe, na ba niveau moko, y a même pas moyen d'expliquer. On dit Michel Bakenda Yembi alobi bolamu eleki belé. Nazo exercice a kotanga moko simana mosusu, mais eleki tellement belé na okokate. Ouais, bandeko na ngai, tolemba kosa bolamu te. Tolemba kosa bolamu te. Nzamba kobikiso na embuscade moka po sala bolamu. Nzamba kobikiso na likambo moka po sala bolamu. Bandeko tolembaka kosala bolamu te. Tolembaka kosala bolamu te. Bolamu efutaka. Tala ndeko mwasi oyo, vraiment. Vraiment. Soki moto aboye, bolukele ata mwa fond ya commerce. Nzambe na likolo vraiment kobosa na bino. Jamais. Tala risque. Mwana kokufa, kokotisa mwana na kati ya saki. Kokotisa mwana na kati ya saki. Eza pasi. Ba réalité eza na mboka Congo. Ba souffrance moko inexplicable. Oka mutu penza beti 24 heures, 48 heures. Atama ya pambe koti na munoko te parce que eza te. Bandeko ya mokio tozali nango ya koloba yango wana ka pona ko interpeller biso bandeko. Tolemba osala bolamu te tosunga. Faut longola langage wana yake pose ezali même akoki eza te vous péchez. So ozana bisida koloba bongo. Senga nzambe pardon parce que tu pêches. Na nyonso nzambe atia na loboko ya moto. Faut yeba ke par nzambe ezalaka. Par na yo ezali. Par babola ezalaka. So nzambe apesi ata $10 oyo. Yeba ke na $10 wana $1 eza nzambe. C'est ça la dîme. Par na yo ezali. So po longola ta $1 mususu opesa na babola. C'est ça la vraie religion. C'est ça la religion pire. Mais oka mutu asalaka, ata so azwa mbongo ebele te, mazwaka salaire, mais aoloba ke non makoki akosungeza. Posa kosungeza me makoki eza te. Bolongola lingala wana, vous péchez. Yo zana bitida lobelo kwana osumu kaka. Tu pêches, oui. À moins que oliaka te. Oliaka te o dépendra na batu ata $1 ozwaka te ozalaka nango te, ça va. Mais si on na ata na 5 euro, tu pêches. Au moins 5 wana, Bible zoloba que celui qui a deux donne un à celui qui n'en a pas. Tu n'as pas besoin de millions pour aider. Tu n'as pas pour eza batum suso te na ka na 100, mokona ozwa 1000. Mama, soko papa, yo boko pesa poza na 100, mokolo po ozwa 1000 o piate. Mokolo ozwa 1000 o pesa te parce que Bible zoloba moto a fidèle na mama moke, mike. A oza pe fidèle na mama minene. Moto aza fidèle te na mama mike na mama minene pa oza fidèle te. Ko kabe ki parate e bandaka na zéro, eza na foza na ba million te non. Jean-Baptiste azote ya batu. Balobi basimba maki tellement. Sikoto sani. Ayebisi bango alobi. Alakisi bango babolamu o il faut basala. Bona ko hériter royaume de ciel. Abina bango, abakisi alobi na bango que celui qui a deux, pas 3, pas 10, pas 1000, mais deux, que celui qui a deux donne un à celui qui n'en a pas. Toi tu as des millions, mais tu ne veux pas donner même un. Yango bomoni ba mboka lokola ba Afrique. Yana ba sa ba malédiction na ba souffrance moko ya okosakana te. Ba dirigeant mitema mabe mboka lokola Congo ezana ba milliards. Na ebite ba billiards, je sais pas moi. Mais tellement de population ils souffrir. Car ils en na moi ils en a catégorie à bato moko to groupe à bato moko oyo bato bazo jouir, bazo bénéficier. Bazo sepela.
na bomengo na bozwi mais petit peuple le pauvre bakolela bakolala nzala ntongo midi pokwa yango bomoni Afrique eza pasi po Afrique ke liboso. Par contre mundele avivaka mpona baninga. Mundele aranda vie pete mpona baninga. Basocial bafutaka bato na poto. Ezaki ba idée ya bato basangisa mpona kosunga babola kolongola bato na pasi. Bamoni ke non, bato musu ba na ba extrême pauvreté pendant que ba misusu baza na bozwi. De photo sa nini? Photo longolaka ba pourcentage kotoyo mpona koluka kosunga bato a pasi. C'est ça l'amour, c'est ça la vie. Yango moni mundele malgré bo finga bango mundele bo kokana mundele te hein. Oh mutu mwinda koma mundele. Na mikolezo ya Afrika kama eti poto ya wapi? Ya wapi? Mutu mwinda koma mundele aloba peut-être na des pigmentations ya peau nde bazotaka bachoko hein ta mususu. Kaboy eza pasi parce que to mitema mabe. Place motema mabe ezali nzamba sala ate. Mundela na makamune ya mabe mais mundela za motema mabe te hein. Bo kenda tana bekola bana eza notion balakisaka bana. Il faut koyeba ko cher. Okende na ekola bana ou place ba o réunir bana. Ceux qui bana bazaki 12. Bozaki na ba fruits 15. To ba bombo 20. Au-delà ya 12. Ba opesa bino moko. Mutu moko ta ozwa mibale. Pourquoi? Parce que so ba pesi mibale, ba musu ba ozwa moko. En Angleterre ba lo ba it is not fair. C'est pas juste. Donc o ekotika la remaining wana ba obombango ou soit ba osana ngo eloko mususu mais ba opesa ngo bino te. Pourquoi? Parce que bino nyonso il faut bozwa ndenge moko. Ici c'est comme ça. En Europe c'est comme ça. Donc everyone mutu nyonso il faut azwa nefis ke ya mukie. Boza 15, toi na 20, de bozo moko. 5 euros tikala. Ce mois ko kabola ngo ozala ba kabola mais ce mois ko kabola ngo ezala te malheureusement désolé boko zwa te. Pourquoi? Parce que so ba pesi ba misusu ba kozanga et c'est pas juste. Balakisa ngo bana balakisa bango dès le bas âge. En fait eloko mundela ba valeur mindele ba inkilka na bana na bango yangwana ba koli nango lelo bomo na poto eza poto. Pourquoi? Parce que baza na moi ba lignée moko batambolaka o ezali au fait o esengeli ezala ndenge sengeli quoi. S'il faut dire, vous comprenez ce que je veux dire. Mais biso na Afrique ezara bongo te. Bon mona politicien surtout bango bandoki o baza censé robongisa mboka ya kosunga peuple. A obimisa ba millions ba milliards ya ye na famille na ye. Tient na banque na ye sombi bandako. Il s'en fout des autres. Il s'en fout totalement, il s'en fout zakunate. Yango bomoni eza pasi po Afrique bonga. Yango balobaka bato ba bongisa Afrique, particulièrement Congo hein. Ils ont ba diaspora. Pourquoi? Parce que to bimi to zui ba mayele belé to comprendre ba mambo belé. Et mutu oyo aza renouveler l'intelligence arozonga aroyeba kosala o esengeli. C'est vrai on est humain, attention au sango parfaitement te mais osunga vraiment makasi. Mutu a s'intégra abima surtout na Europe avanda a comprendre ba mamususu oyo tozoloba oyo. En tout cas, soka na motema wana a tiango penza kati na ye akena ba Afrique wana ekazui poste moko a obongisa. C'est vrai ebele te ba na mitema wana. Bref, c'était ça en fait. C'était ça bandeko boza mitema malamu. To kwa kosunga bato bana pasi. Toza na problème à mwana miswa mwana oyo a mona te il faut $10,000 pour na opération. Et zambongo oyo 3, 2, 5, 4, 10 personnes. Bakoko ozongo pa en charge pe salemi. Mais soto kiti penda na se makasi. Eza pona mitema makasi ya bato. Vous voyez un peu. Donc, so pesi $10. Nzamba wapambola e longolo eloko te. E otiape mankate. Parce que za ba mbongo oyo.
tosakanaka nango okokezwa bana na classe baleli ascrim tamso baza 4 5 6 osombi 10 livres ekufi oke na coin ozwi babombo ozwi babiscuit bachingom ete bandi tozala de fois tokena bashopa ba moins cher tel que Primax ozwi perpète mwa makolo 5 livres osepeli nango olata yango tamso une fois obwaki yango ezalaka trop osepeli na bodi mobo osepeli na eloko mobo ozwi otia yango na nzoto juste kaka mpo ebanongala olata yango une fois mosusu kutu okotikali mpe olata te mikolo eleki na lokotaka bilamba baneba na ngai awa kana bamosala tozosala oyo na bakoli nakangisa mpona ntina na Kongo toke ekabela ya bato apasi baneba na ngai babimisa babiloko bandeko na ngai namona babilamba Primax na baétiquette s'il vous plaît eza nanu na banini nango balongola te na mituni me asombela yango nini en fait tosala yango biso nyonso nous tous nous faisons ça nga kala penza wana nayeba ye na bamakambo te nga na bando bwakaka so eloko wana lembi oka nazwi nakangisi yango funda na tiango na porte ya moso ozonga boye na poko kuti eza su te basi batombolaki bamemaki mais tant to comprendre que faut osunga bandeko na biso nakoma obomba mokonzama osala nga ngolu nake Kongo to nasala conteneur nazongoka nyonso nakotisi tokomi kuna toke tokaboli na biloko ebele bandeko na lokota na balabala ya sika bondima te sapatu penza ya Clark ya basi oyo mpenza buti na kati ya carton babimisi yango ozwi yango tie mopanzi oyo ke so oteki yango mpe $50 ta moso ezwame ozwi mpe peut-être osombeli baorfele sak ya loso naza nango na ndako awa ezali bandeko tosunga nzambe apambola biso. C'était ça pour aujourd'hui. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Quant à moi, je vous revois prochainement. Merci beaucoup. Zambena,